Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na yeko nasali video opona ko partager makambo o naza nango pona ko partager na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai na ba o nyonso bokolandanga na video oyo yango na yeko sala video oyo. Na bandeko nyonso bolandanga mbala liboso so inanu osabone na Adeline TV te, s'abonne na Adeline TV awa to partageaka makambo o eza spirituel, makambo nzamba talisaka oyo eza spirituel, o nzamba talisa pe azo talisa yango to partageaka na chaîne oya Adeline TV. Avant na kende na oyo na kolobela lelo na osenga na bandeko nyonso to bondela kwete Nzambe na biso aza na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa to liboso na yo kolo kopesa o merci na nyonso dosala kati na bomoi na biso papa to pamboli to kumisio oza malamu mingi papa. Opesi ngai makasi ya kosala video opona ko partager makambo o naza nango pona ko partager na bandeko nyonso o balandaka ngai na video opena ba o nyonso bakolandanga papa to pamboli opona bomo ya ndeko moko na moko. Seigneur yonde mobate na biso yondo o permettre biso to zasu na bomo na journée oyo pe na bandeko nyonso o bakolanda video o yonde mutopesi biso souffle de vie yango to pamboli to kumiso to netoli o papa jona o lokumu Saint-Esprit yonde loba kati na ngai na loba te me yonde loba pwete bana na oba yoka o yo lingo lobela bango na tango o Seigneur na pesi nyonso na maboko na ona telemeli o nyonso eza yo te o ikoko ya ko déranger nga na temps o nyonso na osala video o na telemeli yango eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu pe na telemeli o nyonso ekoko ya pona ko déranger ndeko oyo akolanda video oyo esprit nyonso ekoko ya pona ko tia ye makanisi moko ya mabe ete akoka ko comprendre makambo o te papa na telemeli na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu Molimo na Nzambe za na biso papa to pamboli to kumiso to netoli nyonso na bondeli na sengi na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu nde na lobi amen. Bandeko na nga na ko partager video oyo fa na sala ngo banda avant-hier na sala ki onte lobi na sala onte lelo na lobi vraiment lelo ko lekate tika na sala video oyo na pesi no bandeko nyonso merci ba o nyonso bozo komela ngai na video oyo to oleka na pesi numéro téléphone na ngai na en tout cas na lobaki ke bobenga te mais bokomela nga bien botindela nga ba voice na koyoka pe na ko répondre mais ezozalaka bato bazobenga kaka yona ina loba le mutu azobenga ta mosusu nga naza na ba audio ebele ba audio mosuku na yoki pete le na nga nazotwita na nga nayoka ba audio le bato baomona nga na ligne bazobenga bengebele ezosala mabe makasi po ta mosusu po le nazoyoka ba voice ya bato ezosengela ke na répondre pe mbala moko mais ezopesa pasi po l'air bato baomona nga na ligne bazobenga donc moye o tindela mutu audio ezozala pasi po le yo bandi kotinda ka audio boye appele bandi kokota ekati nino bandi kotinda donc kaka bongo en tout cas vraiment bandeko soko moninga na ligne ezaka te ko ndongo bengi bongo na yambi en tout cas vraiment mingi na oyamba te po soki na yambi yo na temps auto solola na yo wana na ko répondre pas ta 5 personnes to 6 personnes donc yango na vraiment en tout cas bolimbisi pona bato nyonso o ba benga nga ndenge na zo yamba te en tout cas bolimbisi pona bino botindela nga ba audio ndeko oyo tindela nga voice na yo eke omoni ke na tangi na yoki yango maintenant na répondre te komi tungisa mate na ko répondre yo kaka
Pourtant, musu sezo zalake, batu tolai, batu balali na ndaku, nga na tiebe kute, nazo yo kande ba audio ya batu. Soso na bina banda ko répondre le wana, ezo déranger peut-être batu na ndaku, yangwana, nazake, tamsobe, eza mope, tardif, nazo yoka ngo quand même, nazo yoka na oyoka, après na ozwata na nga na ko répondre na nga batu, en tout cas, oyo omona ke, esali penda pe moi mikolo ata 2-3 jours na o répondre ote, okomeni nga mama Deli nazo zela, o répondre nga, en tout cas na répondre ota msusu mwa na bosani, po moko eza ozo répondre mutu moko le azo benga, kati nini wana yo kanisa ta msusu répondre mutu wana nzoka, message ekenda kite. Yango wana ka en tout cas merci na batu nyonso merci ba botiaki ba commentaire na ba vidéo utoleka en tout cas nzamba mona moko na moko vidéo ona sala ki uteki koleka na lobela ilikamba ba pratique na lobela ilikamba ba pratique en tout cas na muzui ba pele beli ba témoignage ebele na zui ba témoignage ebele vraiment nzambe alingi biso mingi nzambe aza tellement malamu ekomi temps na ye yango tokomomona makambo oyo nzambe aza na moko vraiment na video wana naza sir na osala sous video pona ko continuer yango po ba audio musu batu batinde nga vraiment na posa pe bino boyoka yango bandeko nyonso bolanda nga na posa boyoka mpe na kotia yango lisusu je crois semaine oyo to koti oyo na tia suka likambo ya ba pratique wana po ezana makamoko très nécessaire na kati kuna il faut to yeba yango eza bien format donc eza bien na kotia ba audio ya batu quelque ba audio ya batu na kotia ba témoignage yali yango opoza na témoignage yali kamoko ya pratique oyo sala koza na témoignage bon soko za mposa o témoigner mune na nzambe po témoignage ne ko sunga pe batu msusu o bazoko kaka ko ndima makambo onteti lelo à travers témoignage no ekosunga pe batu msusu oza poso pesa témoignage na makambo na problème te tindelanga audio na yo na kolekisa yango le nazo kangisa ba témoignage ya batu na kolekisa pe témoignage na po batu bayoka moko na nzela ba témoignage batu ebele ba comprendre makambo ebele donc soki kaka ta musuka nde biso tolo babwe ayoki ba témoignage ya batu mususu to mwa mutu mususu azokoka kondima te makambo oyo tozoloba na ba video oyo nzambe azwa lokumu vraiment ba abonné ya Deline TV nzamba mona bino vraiment boza rempli na Saint-Esprit yango bozo comprendre makambo soki bozaki rempli na Saint-Esprit te bokokai ko comprendre makambo ote nzamba mona moko na moko na pamboli bandeko nyonso oyo bazo trier penda bilamba na ba valise na bango bazo kolongola ba bilamba oyo ya ba dessin ona lakisa kiwana na lobaki yango ke nzamba lakisa nga su ba dessin musume en tout cas na saisissait ba dessin ngo bien te ndenge alakisa ki en tout cas soko oyo oyebi ke bon wana to lobela ngo sima nzambe azana biso lelo video o nazo sala nazo lobela likambu ya ndenge kaka na lobela likambu ya ba provision ya makambo kotia ba provision na ndaku bandeko na makambo oyo naseka nanu naseki kwani po na lobi makambo ekomi sérieux donc na isu koloba bino makambo oyo bozwa ngo sérieux ya kotia ba provision na ndaku na ya kaka na loba na bonde bino na bolingwa nzambe ndenge pesu lelo na yesu na bonde bino na bolingwa nzambe botia ba provision pona nyi na yesu koloba makambo ngo lelo na ikotala obi banda makambo oyo to bandi kolobela ngo na chaîne pa Deline TV banda to bandi kolobela makambo oyo ba provision oyo donc mukola liboso na lobela makambo oyo ça fait 9 mois na tali nyonso 9 mois koki banda mukolo na eksaka bino ke tala nzamba lobi na nga France ezokwea azokwesa France crise alimentaire ekokoma
crise économique koma na isaka bino ke na ekolota ndoto ndeko moka lobi ke totia ba provision to ndeni bato baokima babi ke eloko akolie kozala te na France a to totika na France a mukolo na lobaki eloko wana ça fait 9 mois lelo. Deuxième fois na ekolobela ngo ezaki 5 mois ekoki wana pa na ekoloba na bato ke totia ba provision totia ba provision po na première fois na tuna ki bato ngabi eske to bondela nzamba epanye yango ou bien totia ba provision ou bien ndenge nini na tuna ki mais après kaka le to bondela nzamba ekotalisa biso ke il faut totia ba provision nde yango na 5 mois passé na yebisaki bato ke totia ba provision pour mabe ezoya ebele surtout na France awa mais eko toucher monde entier mutu kwenyo sesiko yali tia provision. 4 mois passés sous na eko loba na bino ke to na yeko lakisa bino biloko ni otokoyi kotia ba provision biloko ni tokoyi kosomba biloko ni tokoyi kotia. 4 mois passés na yaki koloba na bino likambo wana ya kotia ba provision ka lisusu. Donc 4 mois passés wana pe kaka moni première fois na lobaki ke totia ba provision 5 mois passés eza na batu mususu oyo bandimaki mbala moko. Donc batu o baza rempli na Saint-Esprit makasi baza kandenge nini le yo zo pesa ka message uti pa nzambe ye mbala moko Saint-Esprit azo convaincre mba mona mutema ke te makambo mama deni na solo beza solo ifo na tosa. De batu wana le kana lobaki ke totia ba provision ba tosa ki mbala moko babaki oke babengaki pe bateki pe ba commenter tokotia ba provision en tout cas belé pe babandaki kotia wana ça fait 5 mois passés wana kutu tozaki kutu teko to yoka take o soupçon moko ke o guerre ya Ukraine kuna to yoka ki yango te to yeba ki pete makambo ya Ukraine wana ezolekela ndeni ezalaki nanu te ne to bande de akoloba mamba otia ba provision ke mabe ezoya na mukili oyo na banda o préciser na France mais ekokota partout ekokende partout totia ba provision tondé koloba yango to yesu 4 mois passé kaka na ekolobela likambu ya ba chinois na yakomona ke ba chinois mutu mwa tindelenga nini wana bike ba chinois président bango bisi bango ke batia ba provision na bandako boye na yaki kolobela bato so batu mususu oyo ba Saint-Esprit atushaki bango te le na lobela ki on liboso le na ekolobela likambo ba chinois eza na batu mususu bayaki koyoka l'air ezalaki wana l'air ezalaki wana nde batu mususu bayaki koyoka na temps wana nde babandaki kotia ba provision naza na ba témoignage mususu ndeko moka isanga bi mama Deline ndenge kaka na se dépouiller na nga natika ba meshi natika ba biloko nyonso ndenge na bana parti na bana kolanda yo natika kotia ba meshi natika kolata ba pantalon natika makambo ebele mobali na nga bande ko silika pourquoi yo zolanda kaka ye mama dina lobi boy alobi na tia boy te to tia boy te mobali na nga silika ki makasi mais nga na yeseke ngai na boy na nga ko rater bokonza likolo wana témoignage ndeko wana na wabetela bino Mosa yipsi mobali na bingai na boyeki na nga na boyi na nga ko rate bokonza likolo nga na kotia su biloko o te po mama Deli na lobi nzamba yebisi mutu ataka maquillage akomona bokonza likolo te abina tika mobali na nga alobaki mesuka na ngolo kwa nzamba longa kaka en tout cas acceptaki nga ka bongo mais esala ke moi eloko mobo na kati ke mwasi nanga pinda koma boye bandaka akoma kolanda mwana mwasi wana après le makamba ba provision ye mbala mwasi akoma koloba na mbali to tia ba provision mwasi mobala abi provision wana nani alobi mama Deni abi bosana abi ekokota na ndako te na ndima ki ndenge otika ki ndenge otika banini wana kutu na ndima ngo na pasi bon siko po ye kaka lobi tozo su ba provision to tia abi bosana basana bana ya mike
bana mike mwasi abondeli mobali ona isaki bino ke soki mobali soki mwasi aye na do provision ka somba boy mobali akomi kontrole na ke to somba ka 4 paquet ya mai pourquoi ye nango 6 pona nyo ye nango 6 pourquoi mama Deli na bino alobaki pourquoi mama Deli na bino alobaki ozaka mama Deli na lobi yo na mama Deli na bino wana abi ezaki ka mama Deli na bino wana ande koloba na ye vraiment kaka bongo mais le na ki kosala video on alobaki ke ba chinois mais président na bango isi bango batia ba provision na ndako mwa mbali wana lera yokaki yango mwasi na yebisi abitala mama Deli na lobi ba chinois kutu balobi ata akoti pe mon internet pe na Google abeti amoni yango mbamuko akomi siko tosandeni auki pasi alenge abibana na nga boye nga na mbongo na nga bana na ngai to se etouve biloko aoli eza te en tout cas jamais ayesi mosi na bito banda siko kotia ba provision akomi kotuna otala na video mama Deli wana lobai tosomba su nino mama Deli na lobai tosomba ni le mwasi na ndeko mwasi aisenga na pambola kinzambe pona ngonga abi nzamba za lokumu abi mama Deli abengaka yosu mama Deli na bino te aloba te mama Deli na bino wana abi a changer langage akomi na mama Deli na lobai su to tia nino tala na su video yango bien oyeba pende loko moko na moko o alobaki to somba resho ya ndenge nini alakisaki mama Deli abi aza susu bandana abi po ba chinois soki ba makamyo se bandaka pa ba chinois ba chinois balobi na batu na bango batia ba provision en tout cas c'est que ma bezo ya na mukili o en tout cas na pambola nzambe pona ngo nzambe azwa lokumu ya ona lobi ke eza na batu musule na lobaki ke ba chinois ba lobi na batu na bango batia ba provision aprende eyaki kosala pe batu mususu pe bandimaki a partir ya wana bakomi kotia ba provision mais ezaka na batu mususu pe ka o bazaki kaka susu teti na benga onka bata teti o penza ke bando mona ke jamais mabe koya na France jamais mabe koya na Europe jamais crise alimentaire eko kota na Europe eza na bato balobaki bon si lelo baoloba bon le toaki kokoma na makambo ya guerre o ya Russie na Ukraine wana bato siko bakomaki kotindela nga ba audio ebele mama Deli ne makambo ngolo baki yango yo te makambo ya guerre o yango yo te ngana bi fezalaka ka yango na lobaki ndengwana fezalaka yango en tout cas na monaki isika na laki omuna muta komi atindenga do mama Deli na lingi o yipsanga so eloko boloko na ko somba pipo makambo o nazomona o lobaki na moni ndete bandoko maseye tala baguerre o boyeboy ezoko annoncer penda quelque chose na ndo pambola nzambe pona ngo na bando pambola nzambe pona ngo so batu banso muta lobi penda bongo atindenga audio atuninga quelque chose pona makambo ya otaba provision oyo na bande vraiment ko sepela vraiment makasi na pambola nzambe pona ngo vraiment l'air mpepe o ya baguerre o l'air bandi en tout cas batu so ebele baluka kisuko tia ba provision en tout cas nzamba zo lokumpo nango yangwana sikoyo to komi siko na makambo toza nango lelo makambo toza nango lelo ezalaki mukolo na saki video ona lobelaki makambo ya ba pratique nde na monaki ndeko moko atiaki commentaire wana nde ataki lien moko wana alobi akomaki quelque chose wana ataki lien moko wana yangwana na zwaki sko na kendaki na lien wana pona tala ndeko o ate commentaire ate lien moko wana na fini liana nde na kende ko mona makambo oyo mkonzi na biso ya mboka o tofandi awa auti koloba pona makambo ya crise alimentaire o ezoya na mboka oyo alobelka mboka o tabi ko toucher ba pays ebele eko toucher presque monde entier alobeki eko toucher ba pays ebele yangwana le na yoka ki bongonga na bi nanga moko ikamsaki nganga na bi mukonzi na biso ya mboka o tofandi o ngala fandi awa nazo ko éviter ko tanga ba kombo ya batu ozomona nasi bo comprendre ka luka mam
luka mambo oyo aluki makambo oyo nzambe aza na kanda na ye makasi po aza donc aluki makambo ebele oyo ezokoze lelo na kanda ya nzambe na mboka oyo ya France tozali. Donc ye awuti kolobela ngo ezalaki avant-hier. L'air na moni on pa mona mosana wana euti okotaka 4 heures du temps yako euti kokota na YouTube auti kolobela ngo. Donc bafandaki réunion na ba pays na bango na G7 na bango wana bafandaki réunion pona kolobela kotala makambo oyo ezoya na mokili. Donc makambo ya crise alimentaire oyo ezoya na mokili nde bafandaki na réunion na balobeli yango na suka na ole non sisa ko na suka video o na tela bino lien non tela no lien te pardon na olakisa bino boye na olakisa bino epi na tela bino lien pe na commentaire. So koti na commentaire wana na kotia lien kuna comme ça ok non ba open te na otanga ka ana olakisa ko mwana tia penda video yango boye ko banga na ebite est na droit ya otela bino video yango to na droit otela bino video te mais na olakisa bino na suka soki na sisi na olakisa bino po boye bake en tout cas makambo oyo eza sérieux donc eza makambo moko teke ndenga moko na comprendre ngo et amaka monte ke ekorume asu soki mikolo boni ezoya déjà po tomoni ke biloko emati biloko emati makasi mukonzi na biso oyo alobi boye alobi ke lokola mboka na o bazobeta masasi na mboka o babeti o bazobeta na o babeti eza pays oyo eza ba pays wana eza 80% ya produits céréales eutaka kuna otoliaka 80% je crois eutaka kuna o ba pays belé oyo tozo ko vivre nango ba produits céréales wana ya bi crise alimentaire ekota ya ba produits céréales. Produits céréales wana eza presque donc 80% donc bakutata 70% biloko biso toliaka euti na ba produits céréales wana mais eko toucher lokola carburant ekozala toucher yeba ke biloko nyonso ekozala toucher crise alimentaire ekokota makasi na mokili. Kuna scolaire ya alobeli makamoko ke bazoko bongisa po na bayokana na président oyo ya nini ya Afrique wana oyo a remplacer Sco Fachi oyo ya Afrique nini babenga kenani. Donc ye wana mutu bakutani sopi bakokutana po babongisa po na ko gérer makambo ya crise alimentaire oyo ezoya na monde entier. Ozomona donc ipona na Afrique na boyi kokoloba mambo be mais awa tozoloba loba na papa dide a Afrique ko batika Afrique malgré crise alimentaire ke kota na mbande konanga crise alimentaire soki eza na Afrique ekoza eza quand même moi ça va papa na biso awa to vivre en Europe eza pasi makasi mais nzambe lokwa lobaki akoza na bana na ye biso bana nzambe to banga te toebete ate sali combien d'années to bongisi na biso biloko te oyo ekoko garder biso bane ebele mais nzambe wana aza na biso akotika biso te. Ba produits céréales wana oyo ya lobi so na bina tangela bino ba produits céréales ezali so tozui loso eza produits céréales. Donc loso ekozala pasi, semoule ekozala pasi, farine ekozala pasi, maïs ekozala masango ekozala pasi, kwakero ekozala pasi. Donc eza na babiloko ebele oyo eza biloko ya produits céréales. Donc ekozala pasi biloko presque auto zilaka petit déjeuner. En tout cas, eza presque biloko eza produits céréales. Tozui huile kutu déjà si ebungi. Huile déjà si ebungi et puis emati makasi.
huile mati makasi. Semaine passée, bandeko baza na Espagne, je crois bayisinga babi huile ezate awa, huile ezate toza totika na huile d'olive a huile normale ezate do tozo luka huile ya koluka. Kaka 2 jours après batu ba oyebisanga so awa na ba leader na ba Aldi na biso batiaki papier moko kuna bakomaki. Batiaki ba papier moko bakomaki kuna moko kuta photo o atindenga bi bakomi na leader moko eza na porte de Kinyanko. Na porte de Kinyanko leader moko eza na bakomaki. Do bakomaki batiaki papier moko kuna ona mutu akosomba huile. Bakomaki ke huile na leader mo na porte de Kinyanko ndeko wana ayebisaki nga atindelaki nga photo o bakomaki wana bozana tala ngo. Atine nga photo moko ezaki wana ba photo wana batieke photo wana batie yango ba photo ndeko atindaki batieke donc mutu fasomba kaka yango oyo batieke mutu fasomba kaka 3 litres ya pamba 3 litres na chariot moko mutaza na droit ya 3 litres kolekisa 3 litres te bakomi bongo batiaki ou déjà wana et puis baraki kokoma notice na nini na bango bakomai na notice na bango yango oyo bakomaki awa bakomi mona pe bien te nzambe yango ya bina na leader obota la photo yango leader na leader yango na leader bakomi nous rencontrons actuellement des difficultés d'approvisionnement sur plusieurs de nos produits. Ozomona yango siko batiaki ke ba détail siko huile donc balobi raison na bango o bateli ke mutu fasomba kaka huile misatu akoza na droit ya kosomba plus de 3 huile te po bakomi na baza na difficulté ya ba produit ya quelques produits kuna yango wana fo basala ke mutu na mutu ezate mutu moko ya ozwa ba litre belé ya huile yango wana batiaki wana donc eyek wana eza awa na ba leader ya awa mingi basalaki bongo semaine passée basalaki bongo après lena ekoyoka bongo après en tout cas huile ekomaki mwa moke pasi. Pourquoi huile ekomi pasi na mboka na biso o déjà tobandi makambo yango ebandi no na huile po ipare ke huile eutaka mingi kuna na nini na Ukraine nde ipare nde wana ebite soki na information ya bien yango wana nde esali ke huile ebungi yango ilo na ina yebisa bandeko ke en tout cas bo conseil o nga na ekopesa bandeko awa avant nalakisa bino oyo mokonzi na biso awa alobi na opesa ngo na suka po bobeta nka na YouTube bino mobolanda ngo bino mobotala ngo alobi penda ke crise alimentaire ezokota na mboka oyo abeke ekota ke na bapays ebele ekota na bapays ebele crise alimentaire yango wana bazosala ba réunion po bayeba ndenge akogérer yango abi dans 6 à 12 mois dans 6 à 12 mois ezokota na mboka o bandeko nanga soki déjà makambo moko déjà batu na biso o baza likolo babandi akolobela ngo seke si ekomi so babandi kolobela ngo seke si ekomi ozomona seke si ekomi déjà yango monaka babandi da koloba ngo déjà po bayebi ke si déjà ekomi yango wana bandeko nanga nazoyebisa bino totia ba provision ba oyo bozaki kaka na doute soki kaka na ndenge boyoki ke
président oyo ya mboka oyo France alobi yango alobaki yango avant-hier. Oui, alobaki yango avant-hier de batindelaki ngango avant-hier. Alobaki yango avant-hier. Soki alobi yango eke yo okoki ka kondima te, c'est que on a problème sérieux de kolanga. Limbisa mpana lobano, c'est qu'on a un problème vraiment makasi. Soki oza mbongo te problème te, omoni eloko mosusu ezaka fo moto ozalaka na kondima. Le yo ozondima ke bazoloba nzambe alobi ke totia baprovision mpo makambo moko ezoya. Le yo ozondima ngo makambo wana ezoya, me wana mbongo te olobi ke nzambe ngape baloba totia baprovision me ekuti nga na mbongo te. Nzambe azomona motema na yo. Obi ndeko moko atindelaki mutu video na salaki pona kotia ba provision ndeko na benga bi natinde ndeko mo video na epse tala mama Deline ndenga azopesa message abi nzamba bi totia ba provision boyboy ya zonsele message abi bongo ya pesinga mbongo abi modèle azonsele message abi ye mama Deline ngo alors bato batia ba provision na makasa batia mona makasa ye kasa pesa bato bambongo batia ba provision. Tala nono muto zo répondre muto azakisi bolingo atindeli o video alakisi bolingo atindeli o video ma sœur tala video o babito tia ba provision réponse zo pesi amone o kasi nzamba yoki yote nzamba yokaka bandeko nanga nzamba yokaka tokebaka na makambo zo répondre muninga na yo ozo répondre muninga na olikambo moka bongo keba nzamba zo yoka yo. Nzamba zo yoka yo. Ok, soki zanga nakoba mama Deline zoloba na yeke totia ba provision me mbongo mpe eza nango te otia ba provision bandeko mbongo mpe otia ba provision eza nango te nzambe ka asunga muta bongo koma bandeko nanga en tout cas non nzamba komona mais par rapport ko kezon ye mama Deline nga pesi biso mbongo totia ba provision eza elobeli mo malamu te nzamba sunga biso. Nata oto komi to bongisa elobeli na biso ozomwa to bongisa elobeli na biso bamsu bazaka na elobeli moko ya bien te ya chochocho bongisa elobeli na eza bien te elobeli apamba bandeko na nga osumuki kana faso lobaki osumuki nga na sala video mona pesa bino témoignage wana na sala video moko awa video na sala kana kanda nasaka na kanda po na nini nasaka video na kanda po ezaki na bato musu balanga mama Deline mpuko zo bitanga komba Yesu azanzamba bapaya azanzamba na msote bamsu bazo ya mama Deline mpuko zo ba kimbangu nani boy mama Deline bato baso compliquer nga na so comprendre l'autre no ba nzambe naza wapi nga nazana banani Seigneur nga nazana banani na ndoko ba nzambe lukela nga bato o nga nazana bango po bango na nde tokotambwa na bango elongo nde tellement esaki nga mubulu nde ni bamsu baolo babu esaki nga bien te mamu mkolongo na bina zo sa video le na zo ibisa bato ba o balingi Yesu te batikanga ba o pe balingi pe kimbangu te batikanga. En tout cas na lobaki bilo mwa bongo le na saki video na en tout cas na lobaki makambo so na sala video yango ezali na si bato bo raisonner ezali na lobaka na bato ke nga na mona ka Yesu Masia aza ya biso na loba na bato et puis na eseki bato bozo linganga te pona zo bakomba kimbangu en tout cas désolé na kolobaka ka akomba kimbangu ozomona na lobaki biloko wana nyonso mais le na sali siko video wana na saki on na kanda façon na nga kolobelezaki façon mo ya kanda na tia video ezo tuneka ezo kota te na sala bo na zongsa bo video ezo kota te na sala bo na kokite na lali lobi na ona na mukina meka so kota video ezo boya nde nzamba alobi na nga Deline video wana sali na sepeni na ngote na sepeni na video wana te kana kama ngana bi video mona lobi mabe alobi na nga te olobi mabe te nzamba di na nga te olobi mabe te olobi bien mais façon oyo lobeli na oyebisa bino bandeko makambo na oyebisa bino eko soki o comprendre ngo oloba mama Deline na oloba mamba solo nzamba isinga na sepeli te na video oyo sali
na lengi mbala moko. Ponga so nzamba bina na sepe ne loko na to se na isala nga mabimba la moko na mutima moko pe na kati ya mutima isala nga mabe. So nzamba reprocher nga na likambo. En tout cas journaux na zaka passe na mutima. Pourquoi pona ni na sala ki bon. En tout cas na zaka ndengwana. De nzamba bina buno ki passe mbo na mutima ngabi na lobi mabe na sali video mabe bo habité. Makambo yo lobi na video eza mabe te. Alobi nga makambo lobi na video wana eza mabete mais façon oyo lobeli yango nga nzambe na sepeni nango te. Nzambe na façon oyo lobeli nga nzambe na sepeni nango te. Pourquoi yo muto opesa message oke pesa message na kanda abi eza bien te. Abi zwa video wana effacer yango bandela même makambo oyo ozoloba mekolo bango na kanda te. Nazo yebisa bino makambo bandeko nango. Et quand ça secret pour nanga mais na lobi po bozwa mayele boyeba ke elobeli na yo ezo compter na miso ya Nzambe même likambo oyo ko lobango na façon ya bien ya bolingo na façon ya bien o muta ko ya na nzela mais le olobi on na kanda na façon mo mabe ebungi susu mutu nzela Nzamba ko jakanga nga na kanti video na sali na lobi makambo mabe Nzamba bite kaka makambo yo lobi bandela video mekolo bango na kanda te nde na bandela ka video wana na sali kena éviter na nga kolo bango na façon wana bato pe ba comprendre ki ngai ozomona do yango na biso bana Nzambe tozaka na elobeli moko ya bien Nzamba kontake elobeli na biso Nzamba kontaka ngo na kala le tozaki na Kinshasa soki mutako mko sambe ne elobeli ne changer ne elobeli changer omone kana bible na c'est boni oza bien moka frère zo peso mbote donc ozo mona ka te aza frère ezaka bongo mais lelo o elobeli abatu non elobeli abatu eza kitoko te ya kitoko tata muke ndeko nanga likambo oyo ko loba na mutu ayoki epe conseil yo pesi mutu mais soko otiango na kande kokota te ozo loba nango na kanda vraiment ekokota te yango to bongisa façon elobeli na biso bana Nzambe mwana Nzambe oyo aza nouveau ne faza na façon moko ya kolobela okoki koloba ka likambo te kaka oloba ndeti ndenge na pesika exemple wana essaye mama de nango apesi bato bambongo mpo keloba na lobatia baposition Nzambe amoni yo lero olobi bon Nzambe amoni yo ayoki yo eza siko bien te ya bien te toluka tosala makambo oyo ekosepesa Nzambe na biso toluka tosala yango ozomona toluka tosala yango en tout cas Nzambe aza na bino yango na ngaki na partager na bino na kolakisa bino totanga nano makomi to elo na ngana loba Seigneur elo na ngana loba na bato ke to sisa na parto na zoloba ba conseil yango biso bana Nzambe omoni makambo oyo mukonzi ya mboka o alobi makambo mukonzi ya mboka o alobi bato mususu o baza na révélation te lokola ngana yo ozolanda nga biso to na révélation ke makambo oyo eze bandeli ya pénurie moko ya munene oyo ezoya biso to na révélation moni bango mukonzi ya mboka oyo alobi boye bolanda ebino moko alobi place wana nde na comprendre alobi ke tozaki na ba problème na biso tongai tokutana nango mais mboka wana oyo abeti baninga na ye alukeli biso problème moko pénurie moko ya makasi alukeli biso pénurie moko oyo ezoya bamikolo oyo ezoya abengi yango alobi titre nango ezali non pesa bino na titre nango pénurie sans précédent ezokoya ozomona donc pénurie crise alimentaire sans précédent donc ngi lobaki crise alimentaire moko o nan to mona te alobi bongo donc crise alimentaire mo o nanu ezala te sikoyo
bo raisonner que ya lobi ke bo moneza entre biso to solo la biso ngana yo otwana révélation ye mukonzi alobi ke crise alimentaire o ezo ya eza crise alimentaire moko oyo ezala nanu te ndenge ezala nanu te wana oyebi ke toyokaka masolo je crois na guerre oyo ya 40-45 wana guerre wana crise alimentaire ekotaki makasi na monde entier na mboka oyo tozali a France bango pe bapasaka na crise alimentaire makasi na mboka oyo mais comment mokonzi akoki koloba ke crise alimentaire oyo ezoya na mokili oyo eza oyo ezala nanu te seke bayebi mpenza ke tozokenda makambo moko ya grave on comprend siko o baza na révélation lokwa ngana ote ba comprendre te bamoni kake mukonzi alobi me bakoluka ka solution po alobi ke bazoluka solution bafanda ba réunion basala bafanda de réunion bafanda sous ba réunion baconvoquer pe président o ya Afrique po baluka baye bandeni na ko gérer crise wana o ezoya dans 6 à 18 mois mais biso ngai na yo oto yebi ke crise alimentaire oyo eza na ngo makambo nde ezoya o ezobanda na video mona yebisaki bino événement kosalama na mboka oyo mais avant nano événement na tozala na biso mpe kade na crise po biloko deja ebandi deja komata nayebisa bino bongo siko lere événement kosalama après événement na nde wana pende ezala chaos total eza pa chaos ba magasin kangi nango eloko eza te boyebi après wana eloko nini naokanisa kokoma na osalela ngo video bo video na so nasali yo oza na bana olingi kotia provision te mpo na bana na yo olingi koyokela bango mawa te jour wana nasi otia provision jour wana nasala video yango kala mingi te mpo nayebisa bino makambo nini oyo ekoya nzambe te nzambe na alobi nanga biloko abongo te mais nayoki yango nakoyebisa bino ndenge ezaleli nakoyebisa bino nazoluka baaudio ya bato wana batindelaki nga o batindenga baaudio wana naoluka nzambe osunga na omona yango après nakoyebisa bino makambo nga nazopense oyo ekozala na temps wana yango c'est le moment tia nao déjà baprovision ekosunga makasi mpe zala na kobanga nzambe temps oyo eza temps oyo fo mutu atambola na kobanga nzambe so ozala na binemi lobisa binemi yana senga bapardon na bato oyo osala mabe ata bato basala o mabe o boloba na te senga eka pardon boyokana na bino kaka mpo makambo ezoya elingi nango ekuta mutu na kimia mpo bibembe ekozala bato ebele bakokufa neyebi te ezalila ndeni me bato bakokufa donc yo oza mwana nzambe okufa te en tout cas na yo mwana nzambe longola na oliwa longola ka liwa bandeko na bolinga yango te moni makambo ezoya na repeta yango makambo ezoya nguya nzambe komonana yo moko otambola na obanga nzambe obondelaka omona nguya nzambe mpe baoyo baza na mokili baomona nguya nzambe akosala na bomoi na yo doto omona ngo yango wana nayebisa bato ke bosomba loso farine huile sukali ni sukali donc bowila no biloko wana babwati do mosusu ebunga nango me sikoyo te ebunga sikoyo te biloko na ndenge ya lobi baproduit céréale do bowila no biloko wana biso bato basemoule do somba basaki ya semoule tia soko oza na mbongo so oza na mbongo te somba ta kilo bakilo ya semoule otia na ndako soko poza na place te bato baza na foyer bondela mo bavalise no bilamba oza na bavalise no bilamba na nzoka eza na ba biscuit ozala na de valise osombi valise mosusu otiana bato bawa na foyer na opia bino mayele nzoka nde na kati wana obombaka babiskuit na ona valise wana otonti bavalise na biskuit bato bakanisa bilamba nzoka ezala biskuit ndeko moko aloba na nga eza na foyer batia bango 2 personnes na mutu abikolo mosusu na foyer wana chambre mokie donc espace kuta obombela biloko ya te
ka place otia ba valise na wana somba valise na kati ya valise na wana otete ba mai na kati ya valise mutu akokanisa eza valise ya bilamba nzoka nde pardon mai te ba biscuit atana mbwa 2 milangi ya mai moko kana bomba omela yango kana kintoki mutu aza te pour omeli muke ne baokabula ba mai kuna oke wela mai nzoka nde yo oza na kelke mai na kuna na kati ba biscuit na oyo oza na place nini te faut kosomba ba biscuit na so bisa bino biscuit ezo faire partie na produit o eza céréales ekobunga donc to somba ba biscuit eza très important ata ba région o to somi ba nini wana to roza ata mususu gaz ko sila mais biscuit ezali ba biscuit na sina répétaka le rozo somba biscuit exacte ba biscuit o ya ba goûter o bana balia batsa ba goûter erbo le makambo wana ezo banda il faut pe ko mesense pe bana na te ko bana bazala te ko nde to bana bazangi lo kwalia te moko ba place ba goûter no lambeli bango lo so kambala mo bale po ba goûter wana ba biscuit wana ozo bomba ngo okau ke makambo échanger pardon au cas où makambo ezokoka ko changer te et que biloko ezosila yo ba biscuit ko sauver biso ba biscuit eza lokola secours na biso ya suka do fuza no kwa dit na carton moko tia ba biscuit obomba otusha yango te ozomona makampe ko sila peta musu ba biscuit wana etikali nango ekozalaka beza problème te en trois na tana ba date d'expiration toko kipe te tokolia biloko bo nzambe awsa biloko ebeba te toana konzima donc bo somba ba biloko na yebisi bino obowelela yango ba biloko mususu ekobunga nango sipi mais tozana na tana nu mais na tena lokola mukonzi na biso lobi ba produit céréales ekozala te crise alimentaire ezoya donc a prononcer non ba produit céréales donc il faut kowela pe yango loso semoule masango ba biloko wana siko biloko mpe yango ilo fait partie biloko toliaka presque yango wana ozomona donc nzambe asunga biso penza na makambo oyo asunga biso vraiment eleka malamu tozala bien na ba biloko tosomba ba mai bobosana te ezana ebisa bino elo na ba bino ngana bino tozana révélation makambo oyo toyebi makambo koleka bato kako balandi mukonzi ndenga lobi ke mukonzi mboka otozali ndenga lobi ke crise ezoya dans 6 à 12 mois tozana crise ya crise alimentaire ya ba produits céréales apesi l'explication na ke tozo luka to sala po alors esa lobi ke po oui ayo azoluka basala boboy so bato mususu bazana révélation o ngana o tozana ngote ba mona ke bakolukela biso ka solution balukela bazotala pete ko kore kozala te mai kozala te baotala wana te ozomona baotala wana te yangwana ngana bino tosombaka ba mai biso toyebi ke kore kozala te mai pe kozala te ozomona biso to ana révélation bango bana révélation te bato mususu baza na révélation te ngana to ana révélation toyebi te eza kaka produit céréales te ozomona eza kaka produit oyo ya ba produit eza ya céréales te eza nango nyonso ekozala crise ekozala te donc yango wana foto bongama vraiment makasi nzambe aza na biso asunga biso ba oyo boyoki oyo bokomona makambo oyo mokonzi na biso alobi oyo bokomona yango nde nazolakisa bino bokende kotala yango boyoka yango boprofite yango botiaka malgré biloko ezomata ndeti kuyi deja mati makasi bapati pe mati makasi ozomona pati na boso nkotanga bino pati pe ezo faire partie na produit céréales pati ba spaghetti do ba spaghetti ezo do faut kosomba yango ezo faire partie na produit céréales do faut kosomba yango kowela pe gaz do biloko mutu fo wela ozo ozana na mbongo te mwa muke ozana wela no kaka saki ya loso semoule pati na yo
oweli réchaud nde tolakisaki réchaud wana na gaz na yo na bamai na yo ale biloko mosusu bandi kotia malembo ozomona sikoyo avantage na biso bato tondimaki Nzambe alobaki avant totiaki mai tala banda 9 mois 5 mois passé tobandi kotia ba provision 6 mois passé so na bosante 6 mois passé pole na pesaki message ya liboso 9 mois passé après to bande ko bonde attendé ko bonde la sko to tala ka façon Nzambe azolobela biso donc Nzambe azoloba to tiaka ba provision esika to tala kike lokola Nzambe azoloba to tiaka ba provision OK to banda na biso ko tiaka ba provision ozomona do ba 6 mois passé ba 6 mois passé nde to banda ko tiaka ba provision ozomona ke 6 mois passé odong na lelo oyo to komi pe mo musike to tina so pe bele te normal kaka normal ka me batu batie nazana batu oto so na bango le azoyi biso nomba ba pakama ya komi nango ofungwe munoko obi wow Nzamba sepeli na yo Nzamba zo sepela na batu bazo tia provision makasi pona temps obana mayele basali ndeni o na temps o na somba bolimisi na temps obana mayele bayebi te ke bazate ko na sombela mbaboye na sombela mwana eloko boye na sala bote priorité ezalaki biloko akolia priorité ezalaki biloko Nzamba lobi biloko Nzamba lobi yango ezalaki priorité na biso vraiment en tout cas yango na bana mayele batiaki batie ba provision ebele na bandaku na bango batie ba provision ebele en tout cas Nzambe asunga yo oyo oyoki yango lelo soko za na mbongo te kozala panike te oyo pardon oyoka na wango ondima te mais lero oyoki gari mukonzi ya mboka oyo alobi nasi ondima nasi siko okondima mais kozala panike te Nzambe aza na yo Nzambe aza na Nzambe yebike ozalaki na ba doute to benga ni doute to kondima to nini na yebite donc ondimaka facilement te makamba molimo makambo Saint-Esprit azoloba ondimaka na facilité te donc oza na problème mo na yebite soki na obenga ngo nini po makambo tozo ngana lobelaka eza makambo po mutandima ngo faza rempli na Saint-Esprit rempli na Saint-Esprit donc yo se ke na ebite so na benga oni bolimbi si vraiment soki Saint-Esprit aza un peu étouffé to ndeni na ebite Nzamba ebi situation na yo koza no paniquer te banda siko kosomba ya on apesi conseil ke banda na biloko oyo tozomona ke kalate ekozala te otomona ke kalate omona pe semule eza na ngote na mboka semule eza te masango eza te dozomona ke ekozala te o mona ke leboke kuna ekomi ke fubu kabulango na batu foko banda nango kobosana te ata tolobi ba produit céréales kobosana te ba produit oyo ezalaka ya première nécessité donc eza totiaka biloko eza première nécessité il faut kotia yango ezala de toloba ba papier hygiénique eza parmi ba biloko wana donc somba ba papier hygiénique luka basaki ya otolobaki wana ba chasse otolobaki pona osala la toilette bobosa nango te bozonga na video o na salaka video na titre nango ezali ke bandeko boyoka biloko oto osomba bozonga na ba video wana po botala bomona biloko nini oyo na lobelaki na ba video wana o na salaki ya makambo ya ba provision obozonga nango ba titre nango eza moke pasi mais nde na komelaki yango je crois que bo comprendre que eza yango biloko nini oyo tokosomba yango wana penza wana tolobelaki biloko ebele wana tolobelaki biloko toexplikaki makambo ebele oyo bato bakosomba donc eloko na ye nayebisa bato surtout biso bato oyo si tobanda deya kotia ba provision bato oyo tokotia ba provision disons nalotaki ndoto ya sous vide nayebisaki bino en tout cas faut kosomba ngo eza très nécessaire nga kuna nasombi pete
so na somba ki ombe na laksi binongo donc sous vide faut ko somba yango pona nini faut ko somba sous vide wana sous vide ako garder biloko ewumela bandeko mosusu batindelaki nga mpe bavideo mosusu oyo batotia biloko na bamilangi wana basoso baviande eza mpe bien bavideo wana bozala nalakisa bino mwa ndambu oyo ya kolinga kosalela eza mpe bien bozala nalakisa bino yango eza mpona koconserve biloko ezoconserve biloko temps molai bozala nalakisa bino eza mpona koconserve biloko temps molai ekogarde biloko temps molai ozomona omona tizela batindelaki ngai wana eza mpona koconserve biloko mpona temps molai antuka nayebi bato batindeli ngango ebele me nabosani banani batindeli ngai yango antuka ezali na kolakisa bino nga ata na video oyo ezoya mpona koconserve misuni banini me nga kuna kipe na ngango te nga na ndimi teke na kosalela yango topotana kaka na babiloko mosusu ka bacorne beef tosombi na Lidl bacorne beef moko ezalaka ya jaune boye tosombi na 2 € fo osomba yango baton atu ton tuna na portugais tuna na ton na français donc wana mpe eza bien kotia na loso na pati bole na bana donc eza mpe bien vraiment yango wana donc ndenge koconserve biloko na banini na omona te me bato batindeli ngai yango soki na raisonne ndeka na osa video na raisonne moto atindeli ngango na kolakisa bino soki oyo akolinga mpona kotia bapoulet na kati ya bamilangi wana ekogarde ata 2 ans une année ekobeba te donc eza bifaso moko mpe ya bien soki mpe nga na osala yango nayebi na mote totala ndeka nzambe omemela biso me na kolakisa bino yango eloko nga na ngai naloba sous vide faut kosomba pareil sous vide très important na lotaki yango wana sikoyo ekosunga biso mpona babiloko mo ndeti bafarine ezobota banyama donc faut kosombaki yungulu oyunguli bafarine na yo ozotiatia yango na bachasa ba 1 kilo ozobimisa mopepe na sous vide wana ekofanda ata 5 farine ebeba te basemule mpe so ewumeli ebimisa banyama donc sous vide ekesunga biso tobomba biloko wana bambisa okauka okotia na sous vide ekobombama ngaku nalobi na kozwa poulet na kozwa soso na tiango ndeti na four moto ya muke ekauka ekoma lokola nyama zamba na otiango na sous vide ebeba te na otumbango na tiango na sous vide mama biso mami mpe alobi atie biloko na sous vide amoni ke banda tiaki ezobeba te donc faut kosomba appareil sous vide wana buzana nalakisa bino mama mami yango nayebi te so bomona mama mami yango oyo asali biloko atie na appareil sous vide oyo abi sous vide ya modèle oyo nde eza bien asalaki video azoluka ndenge atie na ngao na otiela bino video yango ndenge atie mpe biloko ya bisava appareil yango oyo eza bamidele ebele appareil yango donc ye acomprendre modèle oyo eza bien nde azoyebisa biso modèle oyo alobi eza bien vraiment faut kosomba yango oyo modèle oyo alobi eza bien bon nayebi te so bokocomprendre eza na bachasse na
Et lorsqu'on est dans le balabino sous vide oyo, ezo sala nango na pili. Et ça na pili. Donc o tie na o pili na kati ezo sala. Misu pesa na oka manuel na pili te, ezo benda na ope mupepe, ezo sala très bien. Osombe donc ba chasser nango. En tout cas, eko sunga biso makasi na temps nini susu. Omoni temps oyo tokotia ba benga ngoni. Temps oyo tokotia tant au courant kozala te tozana bilo na congélateur bilo na biso ka normal be courir 4 ans oli ke to boaka biloko wana na temps wana okozwa pe biloko lambi ango wana malgré na ba moto na biso tozana ya olengela ka olambi ngo tina ba sous vide obokoli on pe 1 mois so okutane na pondu na ndako olambi pondu wana olambi pondu ngo tiango na ba sous vide o ekebeba te ata emo ebeba te okutana na misuni na ndako sala yango tia na sous vide ebeba te mais so okutana ki na poisson sala ngo makayabu do faut komisombela ba mungwa ebele pona kotia pona makayabu do so okute poisson nyonso okutana nango ezala Thomson ezala malangwa ezala nini sala ngo nini makayabu alors au salon makayabu wana après 21 jours et comme makayabu ali wana sikoyo obandi sokotia na sous vide pour et garder makayabu wana kutu déjà avant tout ça la radea makayabu na biso déjà tout ça kana sous vide to bombaka en tout cas yango na linga ki na expliquer bino nzambe asunga moko na moko bo comprendre bo somba nini bozana yo kisabino audio mami atindeli ngai asali ba video na mama bien expliquer na ndenge na zo sala loko elekite ya mwana tio ya mindele comme allo mama de en tout cas nzamba sunga biso penza lelo dana makam allo mama de en tout cas nzamba sunga biso penza lelo dana makambo yango ezoya makasi yango ezoya eza so musika mingi te lelo penza na moni yango nauta komona ya 2 jours ndenge tozokimakima namoni 2 fois tozokimakima lelo mpe namoni toza na cercle na bamilitaire lelo namoni somo itumba yango eza so makambo yango eza mosika so te olo asunga biso kaka abatela biso makambo yango eza mosika mingi te nzambe asunga biso mpenza tozaka na kati ya kobondela na kozela merci mama nona mama biso mami mutu alobi bongo amonaki lelo na buta lelo ke selon de azolobela ana vraiment aza émotion makasi alobi amoni ke makambo vraiment eza mosika mingi te mpo aloti des fois ke basoda basecret biso donc amoni ke makambo eza vraiment mosika te nde kaboyoki ndenge alobi wana en tout cas bato bazolota pe makambo oyo vraiment nzambe asunga biso nazokopesa bino sikoyo baverset biblique te napesa nalakisa bino nanu botala yango zana kenan nalakisa bino nini wana oyo mokonzi ya mboka oyo alobi ke crise alimentaire ezoya alobi ke crise alimentaire ezoya nalakisa ka foto nango bino mo boke koluka yango titre nango yango oyo. Enfin, je voudrais insister sur ce point. Yango yo titre nango bakomi une crise alimentaire sans précédent arrive. Titre nango bakomi yango wana do betaka na YouTube une crise alimentaire sans précédent arrive. Beta bongo nde okomona
mokonzi ya mboka oyo. Omona nde mokonzi ya mboka oyo ndenge alobi. Okomona mokonzi ya mboka oyo ndenge alobi. Bobeta bongo nde na esi bino bobeta une crise alimentaire sans précédent arrive. Donc bomona ke ye mokonzi na biso alobi. Yango wana biso bato toza na révélation toyebi ke eza ebandeli ya bamakambo oda tolobelaki. Bino boko ndima ke ndenge kaka nazoloba na bato botia ba provision soki eza vraiment makambo nzamba alobi te. Mbala moka même période ka même année presque oka wana ebande tobandaki on banda année passée donc kaka même période mbala moko pe makambo boye ya kokoma soki nzamba alobi te jamais ozomona. Donc eza pena makambo eza ya solo boko tango duti te tozokende na pesa bino ba verset biblique oyo bo comprendre ke nzamba aza nzambe. Nzamba asalaka ndenge mutu azokanisa te. Nzamba asalaka na ndenge oye moka moni ke eza malamu. Et puis makambo o bato botala nzambe totanga na Amos 3:7-8 totanga ngo toyoka makami Amos elobi na biso. Amos 3:7-8 elobi na biso boye totangi yango na kombo na Yesu Masia. Amos 3:7-8 elobi na biso: soki tambo egangi nani akoki kobanga te? Soki tambo egangi nani akoki kobanga te? Soki Nkolo Yawe alobi nani akoki koboya kosakola maloba yango? Soki Nkolo Nzambe alobi nani akoki koboya kosakola maloba yango? Nzambe la azoba nanga delini yebisa bato nga nani pona ke koboya na ke koloba te. Nga nani pona ke koboya na ke loba ke ote na koloba na nga te na rien. Pamba te Nkolo Yawe asalaka eloko moko te soki nanu ayebisi yango na baprofeti na ye te. Lomone babi pamba te Nzamba asalaka eloko moko te soki nanu ayebisi yango na baprofeti na ye te. Yango makambo oyo ezokoya, crise alimentaire ezoya, Nzambe na bolingo na ye yango ayebisi yango na baprofeti na ye po tosakola yango, tolobela yango po mutu aloba te ke Nzambe mpona nini osali biso boye. Donc Nzambe aza Nzambe. Makambo oyo ndeko moka bina mama deli na partager video tininga pona partager ki on déjà moi ndambu na Facebook video ya mokonzi na biso na partager ki on na pardon na WhatsApp na batu ndambu muto apa partager batu bayebise babi bo mokonzi azoloba makambo yepi mama na lobaki makambo yazulaki makambo na wapi verset biblique yango Nzamba asalaka likambo moko te sans ka révéler na baprofeti na ye. Donc makambo oyo ezwa na yebisaka bino eza Nzambe mutu akoze yango. Nzambe mutu akoze yango po alinga sala eloko moko boye na yebise bino ekotombola Afrique ekitisa ba continent mosusu. Doana totangi wana alapre toke susu na 1 Corinthiens 2:9-14. Fait kuna banda na ba verset biblique itima nde na kena koloba makambo susu awa po bamsu bakenda na ba video ta msu tina suka te. 1 Corinthiens 2:9-10. 1 Corinthiens 2:9-10 te 9 mais to continuer to tanga au moins mulayi po to yoka 9-14 je crois. Elobi na biso boye na to bandi na 9 na 1 Corinthiens 2 na 9 kasi esalami ndenge ekomama makambo oyo moto moko te amona
to ayoka oyo moto moko te akanisi nzambe asi abongisa yango pona bato oyo balingaka ye. Sabongisa pona bato balingaka ye. Biso tozali nde bato oyo nzambe ayebisi sekele na ye. Ezali molimo mosantu motu alakisi biso yango. Do makambo oyo ezoya na mboka oyo ya France ezali ke nzambe lokola salaka eloko moko te sanke arevele yango na baprofeti na ye, yango ayebisaki biso. Yango alobaki Adeli nazokwesa mboka oyo ya France, nazokwesa mboka oyo me bana na nga babanga te po nga na kobatela ba oyo bazotambola na kobanga nga pe bazobondela ngai nzambe na kobatela bango. Alobaki yango tobanga na biso te mipepe oyo nyonso ezoya kobanga te nzambe obatela okozanga eloko olia te yo ozobondela. Dona dize lobi biso tozali nde bato oyo nzambe ayebisi basekele na ye. Ezali molimo mosantu moto alakisi biso yango. Do molimo mosantu moto alakisi biso makambo oyo ezokoya, ayebisi biso totia ba provision. Molimo atalaka makambo nyonso, ata makanisi ya nzambe oyo ebombama. Pamba te moto moko te akoki koyeba motema ya moto mosusu, bobele molimo ya moto wana nde ayebi yango. Ndenge moko pe bobele molimo ya nzambe moto ayebi makanisi ya nzambe. Biso tozwaki molimo euti na mokili oyo te, kasi tozwaki molimo oyo euti na nzambe po tokoka koyeba bolamu ye akabelaka biso. Tokoka komona bolamu oyo ye akabolaka biso. Na makambo oyo naoloba nzambe aza bolingo, nzambe aza malamu, alingi te biso tozala surpris, tosutuka ke eloko mobo ekomi. Bandeko nango moni makambo ezoya, yo oza revele na makambo ozobonde otambola na obanga nzambe. Atoki kuna bombe koyi bu, yo sikobi oh nzambe, yo lobaki obatela. Oh nzambe, assurance na biso ezali. C'est ça. Donc, yango elobi na biso awa, biso tozwaki molimo oyo, biso tozwaki molimo euti na mokili oyo te, kasi tozwaki molimo oyo euti na nzambe po tokoka koyeba bolamu ye akabelaka biso. Pe tolobaka makambo yango, pe tolobaka makambo yango te na mayele oyo bato bateyaka, kasi na maloba oyo molimo ya nzambe ateyaka. Tolimbolaka makambo ya molimo ya nzambe kaka na bato oyo bazali na molimo yango. Ozomona yango na lobaka makambo o nga na lobaka. So za rempli na Saint-Esprit te oko comprendre te. So za na rempli na Saint-Esprit te oko comprendre te. Do yango wana bandeko to bondelaka to tambona obanga nzambe to za rempli na Saint-Esprit oyo za abonné na Deline TV linga ko bondelaka mingi za rempli na Saint-Esprit po o comprendre makambo o nga na lobaka. Yango tozo tango awa na 1 Corinthiens pote Paul alobi yango ozomona nzambe aza na biso alobi boye toke na 14 tosukisa. Alobi moto oyo azali bobele na molimo na ye ya bomoto ayambaka makambo ya molimo ya nzambe te. Yango ezali lokola bozoba na miso na ye. Ozomona makambo toloba botia ba provision batumle ba omona ba ke o ezani na mwa mwaso makamni na oloba ba omona nga lokwa azoba moko lokwa mutu moko abandi makambo mutu lokwa mutu moko doki ndengwana. C'est ça pona nini
bato bazoko étouffer Saint-Esprit yango bakoka ko comprendre makambo na facilité te. Ok, eza makambo fo koyeba ke Nzambe arevelaka makambo na ye na bato na ye avant ke makambo esalama. Yango nde Nzambe na bolingo na ye arevelaki biso makambo oyo. En tout cas Nzambe aza na bino na ebite soki na bosani eloko mosusu na ngai koloba na lobi te. Je crois que na lobi nyonso en tout cas Nzambe aza na bino yango ka banda 20e muteme ezobeta nkana sala video pona yebisa bato ke mokonzi ya mboka o France alobi yango ke crise alimentaire ezokoya. Alobi yango en tout cas bozwa yango au sérieux pendeza baventure te. Biso tozo comprendre yango plus koleka bato mosusu. To comprendre ke makambo oyo eza makambo makasi oyo ezoya. Bobo santé kotia ba mai na ndaku. Bobo santé vraiment en tout cas je crois que vous comprendre yango bato belé vraiment bokoluka kotia ba provision bozonga na video oyo na salaki na expliquaki biloko ni tokoki kosomba en tout cas bozonga nango na ndeko mo atindelenga ba minda moko eza na action ba minda eza bien eza na stick na so longo li stick obeti bo na mire ekota apili ekotia mo éclairage na ndako surtout bato oyo bozana bana ya mike eza bien po ekosala ke ba bougie ta mususu bana banini ko éviter ba incendie ba mindane eza bien. Nzambe soka sungi peut-être soki na sali video mo na la sebino ba mindango o nazoe ba penda ndeko oyo atindela nga ba mindango te. Nazo ebe lisu te vraiment WhatsApp na tellement za kotonda de soki mutatindelo mo soki na sebungisi kaka esili o mona onso seza mo mke passe. Donc c'est ça na mona ba minda on action na musu eza na 2 euros musu eza na ngo so 4 euros 3 euros donc eza bien makasi et kota pile je crois que pile rumela na ba pile na biso avant tia na nini obondeli pona ngo Nzambe nesino mukolango to banda ko bondela na biloko o ndima kote surtout ngaso za place nga azali o mona ndena ndo bondela pona eloko nyonso na ota pile avant na tia pile na mwinda na bonde pona pili wana Nzambe sunga pili oyo rumela soki eza pili o batiaki fo esala 3 jours Nzambe yo kende na ngo soki nini na obondela na foi nyonso ekosala Nzambe aza moko na moko. Nzambe aza na bino en tout cas ba obozana ba témoignage oyo ko édifier bato pona maramba ba pratique bo manquete kotindela nga yango na comme ça na bomsana tela bato ba yoka ba témoignage et kozala bien tant sous témoignage ne ko sunga combien de bato puis makambo ya manini eza poto lobela pona ba pratique nde na lobaki kaka esengaka ba dose ba biloko wana nyonso bato to pesa mo ba conseil. En tout cas na ju ba audio bato pona ba conseil wana naza kosa boyoka ba audio wana na otela binongo. Nzambe azana moko na mona tiki bino bato nyonso bolanda video obo partager video po bato oyo ozo partager ba video oyo mutu wana osengo merci nazo yebisa ko sabino te mutu wana ko osengo merci lepe na makambo yango pende ko banda afanda zolia vuma eloko oyo ataki poza zolia Nzambe pambola ndeko intel Nzambe pambola bokozwa merci ebele bozwa pe Nzambe pambola bokozwa ndenga mama Delina zwaka na oyo se nouvete ngana zwaka Nzambe apambolo mama de Nzambe na yamba kango amen naba commentaire ndeka bat Nzamba pambolo mama Delina lobaka so na 5 commentaire monza na bi amen apambola pe amen apambola pe amen apambola pe en tout cas vraiment c'est pesanga na bi ke Nzamba zo kangodo yango yo oko partager vidéo o bato yo ko partager les vidéos o bakolo Nzamba pambola o nazo ebsovete ba Nzamba pambolo et puis Nzamba na ko manquete ko exaucer prière ya bato wana oyo bazolo babon azolia na bana bi Nzamba pambola mama tel po ye mutatinele nga video ya mama Deline ozomo ta musuku ta bosa na kokolo ba Nzamba pambola pe nga mama Deline omona ka ye na onka pana yo Nzamba pambola
nzamba pambola nzamba pambola ser intel po na nzela na yende nazwaki video oyo nde na ekotia ba provision do ya mwana partager na yo video na bandeko nyonso na bao balinga mama Deline te po mama Deline alobaka ba meshe eza mabe banini eza na bato mosusu balinga kosanti video na nga te po kaka naloba ba meshe eza mabe tindela bango batia ba provision tindela bango batia ba provision baopesa o merci baloba nzambe apambola yo. En tout cas, merci na tiki bino eloka na ngai naloba na bino yango wana video opona ko motiver ba oyo bozotia ba provision et puis na ba boyebaki en tout cas mokonzi ya mboka o alobeli yango botala yango bino moko nalingi kotiela bino te mpona yebi te se na droit kotia ngo to na droit kotia ngo te yango natie te napesi bino ka titre wana ndenge bakomi wana une crise alimentaire sans précédent arrive yango wana titre eza wana. En tout cas nzambe amona moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na bino. Amen.